Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amoureux de 100% Pesa Sourire, une émission qui a été mise à votre disposition où nous récupérons une question d'actualité liée au bien-être universel. Nous mettons sur table pour traiter et sortir des éléments essentiels. Tout ça, c'est pour l'intérêt de la population congolaise. Nous savons que les démunis souffrent. Nous savons qu'il y a le peuple au bazar à fin fond, bazar souffrir, bazar kalipa. Au moment où baninga misusu bazozo ba $50 000 ko bebisa na pe pour na Dubaï ko sala juste jouissance et anniversaire ko sombela baninga na bango basi soit mibali mituka soit ba faire misusu. Mais il y a les gens qui manquent, il y a les gens qui vous souffrent, qui manquent même une chemise, qui manquent quoi manger ou quoi boire. C'est pour cette raison que tu émission 100% Pesa Sourire nantina ya kosombi kinyamakanisina invité moko bipai wapi toko talisa na polele lolenge kani batu misusu bali na motema ya kosunga motema ya kokabola pamba te kokabola eza facilité mais awa lelo moi politique ekoti muke pamba te yali motuna oyo batu ebele ba ko mituna eza koyeba nini ekolekana actualité na mboka na biso nini eko salema pamba te esengeli na biso komema un plus. C'est parce que l'un des icônes oyo bazala kapenza na bomoto ya kosunga baninga baza attaqué, c'est pourquoi ils se sont dit venir quand même pour na éclairer ba zone d'ombre. Bato misu ba ko yebisa ngai ke est-ce que na biloko oyo batindela kande ko Eliezer akabola kango avec fidélité alia ka eloko mususu te na kati wana na wiki na matoi na ngai ba misuba okoloba ke apesa kata 10 francs te batinda ka biloko euti na poto po ya kende ko kabola. C'est que les autres disent face na ba accusation nyonso wana. Qu'est-ce que ba proche collaborateur na ba ko kanisa bande ko na ngai tokoloba tozana likambo oyo ya motion de défiance contre ministre ya économie nationale balobi ndeko Eliezer na simanaye e ali na bato ya mitema mabe o ba ko lingate économie ya mboka na biso efanda misusu ba ko loba ke non na actif ya ministre ya économie nini ali na kati asali musala makasi pamba te ba billet avion ekiti mais na kana ngakunda billet avion ezate avion pe ezate c'est ya sala kate balobi na actif na ye ba produit pharmaceutique et mati ekiti. Est-ce que il est important que babeta émotion de défiance soit babeta question orale avec des bapoya que c'est justifié. Balobi $200 000 isa ko limu bande ko nanga to ko beta li solo ba mouvement citoyen ba tombo ki balobi ba ko pesa ndeko Eliezer makasi pamba te mercredi ko zala ba fois basala to ko beta li solo ba tumisu ba ko trouver que loi portant création ya ba femme sage eza opportunité pamba te tuzara na loi sur ba médecin tous à la loi sur ba infirmier et bon ba femme sage pe bakota bato balobi eza inopportune balobi ndeko Eliezer nini ali nango banda kota na banda zo manda asala nini combien de lois déjà proposées nyonso wana eza makambo ebele. C'est pourquoi nakoyamba bomo mesano invité na ngai mwana mboka François Chizubu wazali bongo moko ya ba proche collaborateur ya ndeko Eliezer mwana kololo pango mbote na mwana mboka mbote ndeko Larsen sango boni tozali malamu na sepeli pe pona mbala mususu ko bengisanga na kati ya plateau na yo. Je vous en prie. Oui, na pesio matondo mingi. Na pesi matondo na bandeko nyonso ya tokomi wapi. Pesi matondo pe na pesi mbote na ndeko Manix. Oyo asunga biso na montage. Manix Kimbolo, réalisateur na ngai. Oui. Fidèle. Be asunga bino na musalo bozanga kati ya kosala. Amen. Pona ekolo na biso Congo. Alors ndeko François, d'abord emo na ba téléspectateurs nyonso ba kolanda yo et tout le coup ya batu boy ba pesa biso confiance na programme ya 100% Pesa Sourire. Est-ce c'est une valeur ajoutée pour la communauté ou bien ils a chargé ko charger les sous pamba te ba lobi bino bokomi bato opesi na gauche il faut droite et yeba. Idée oyo ya kosala émission 100% Pesa Sourire retrouver mon ndenge. Oui, merci mingi pour la question de Larsen. Je pense bien que na introduction na yo olobaki awa que ezali na bato ba komi tuna mituna que est-ce que biloko oyo ndeko Eliezer ayambaka soki na poto soki wapi est-ce que bato bazwa kango ndenge longo bami donc ezali motuna o bato bazo mituna bien sûr ata na Bible lobama que
et comment que soki loboko moi c'est pesi ya litina te o ya mobali eyeba. C'est là où je vais aller plus vite pour n'avoir besoin que soki lelo ndeko Eliezer a comme un système ya soki akabi soki asali moi action moko boye amemi ba caméra pour batu batala bilili ezali na idée te ya komila kisaka yende muto asalaka. C'est tout simplement une façon ya ko motiver ba o basalaka te. Une façon ya ko exciter parce qu'il y a des gens pour azwa penda kisa malamu azwa pelikanisa malamu ya kosala action songolo pakala kozela ete ya mona moto mususu kosala et motiver et pesa e peposa ya kosunga to ya kosala likambo songolo pakala ezali nde na likanisi wana nde komona ndeko Eliezer komema ba caméra dans le sens que tango mususu ba oyo bazaka na makanisi wana te en voyant ce que lui est en train de faire bako kozwa motivation moko boye yake moto akosala boye ndeni tala ndenga zo sala jour wana zalaki na Kimbanseke jour wana zalaki na Seremao lobi kuna zalaki na Mbujimayo lobi kuna na Goma kasinga pe na za misolo. Est-ce que nako ko sala pe lokola été? Donc c'est une façon ya ko exciter pour motiver. D'abord ndeko yebisa na biso pamba te yayi beaucoup d'accusations tout moni bande commission na ko citer ba kombo awate voire même les soi-disant journalistes parce que il faut quand même te préciser journaliste Ali Mungamba te journaliste Azali Mukala ya Mutute journaliste babenge kamona kambase qu'il voit c'est ce qu'il dit kotala ba journaliste monsieur Sophie Kovilipande ancien confrère na bango kotala que non biloko ya pesaka ba personne vivant avec handicap ba action oyo amenaka sur terrain eza ba mbongo na été ezalaka ba mbongo utaka na poto. Je précise bien lobaki yango pe na introduction et j'assume ce que j'ai dit balobi ke eza ba mbongo azoka na poto ali na ali bon en fait azana bosolo te kati na e ali kana TV pona kolakisa bato ke eza yete muto asalaka yango pesa sourire eza bato apoto nde bapesaka ye yango et de apesaka asalaka biloko wana avec fidélité c'est-à-dire pona bango soki batindele $1000 akobimisa 300 sali action 700 ameli bino bato boza pembeni na ndeko Eliezer bokoki kopekisa ye te ke non akomela misolo bato apoto mbongo bato akopesa ba personne vulnérable mais komona ndeko Eliezer na ndako na ye chaque jour ko foutre la bateau ba transport ba personne va avec handicap na ebité mbongo ngo apoto yaka chaque jour ou bien c'est comment ça se fait expliquer bateau ba d'abord makambo ndengezoli. Bon, ce que je peux dire par rapport à cette question mbongo ya poto bon je ne sais pas ce qui bango bato sala ba affirmation wana ta mususu bango nde bagenda ko tika ibisika bagenda ko zombongo ce qui na agence ni parce que moi je n'ai jamais été avec Eliezer na agence poto ke zombongo e uti poto. Vous savez en fait et pour donner, il ne suffit pas que vous ayez un mbongo belé. Pour na kosunga, ezo sengate kaka ozala milliardaire, ozala millionnaire, non. C'est le cœur qui donne. Moi, je peux dire ici que Eliezer, c'est un député national. Un député national, bien sûr, dans ses missions traditionnelles, azali wana pour na légiférer la loi, et pour na kosala contrôle et action du gouvernement. Mais lui a sa manière de faire les choses. Il y a un monde qui biso to la politique autrement. En fait, dans son sens, il y a ça autrement. Il s'est dit non. Bien sûr, je suis député. Moussala en tant que député, ils ont légiférer la loi pour contrôler l'action du gouvernement. Est-ce que je dois me limiter qu'à ça? C'est alors qu'il a dit non. Il a jugé bon, il y a créer structure ou a ça moninga sourire. Dans le sens, il y a ça proche de la population. Likanisnaye zalaki ya que na mwa muke oyo afutamaka na musana ki député en tant que député bien sûr akoko zalaka ka na parlement te na za député andimaki ko zala proche ya population andimaki ko zala proche ya ba électeur na ye mwa muke ya kozwa apesi mwa muke ya kozwa asungi pe moninga. Bon, je ne dis pas que ceux qui ndeko moko na poto soki azwi pe likanisi komona bolamu oyo ndeko Eliezer ko sala lobi non mwana mboka naza pe na mwa liputa nanga na kotinda okoka pe kosunga mutu. Bon, je ne peux pas dire que Eliezer akoboya to akoloba non moi na bongi na nyonso nga moko na kosala te, mais ce n'est pas une structure qui a été créée en comptant sur les autres, non. Ezali eloko oyo asali na likanisi kaka ya keno to salaka pembeni ya bato na mwa muke o tozwaka na musalo to salaka. C'est un député quand même. Député futama kaza na salaire na ye azui salaire alendambu ndambu pe asongi baninga
C'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais je n'ai jamais vu. Et si kawapi oyo ndeko moko na poto soki wapi atindi mwa eloko na ye alobi sunga moninga aya ko se plaindre o na tinda ki liputa nanga mais na moni muto azuite non. Parce que makambo nyonso elezera salaka yango nde nayebisa ki wasala kango pe na nkukute azo sala ngo na mpoasa mutu to atala yo muto tindaki liputa na yo. Je pense que tango azozwa bilili bazo talisa ngo na bitando ike bisiko ozali ozomona ya solo ona liputa na tindaki te. Donc ça makambo te so salema na secret. Et c'est pourquoi j'affirme également que c'est pourquoi bato bako sala avec confiance pambate bato oyo basa ko attaquer ndeko Eliezer baza pe bapanzi sango. On peut aussi leur faire confiance. Mais pourquoi Baosala quand de les confiance? Et que ça la moi bien te. Tout le bela quand même les cambo émotion, pambate yangonde et que créer un problème na temps oyo. C'est quoi la motivation ya ko sala la ministre de l'économie nationale motion de défiance pour Alongwa? De quoi les alignés sont à sous ministre alignés comme ministre de l'économie? Ndekoranga, je pense que Naota Koloba a aucun député national a deux missions principales qu'ils sont reconnus par la loi. La première mission, un député est là pour légiférer les lois. Deuxièmement, c'est pour contrôler l'action du gouvernement. En fait, il est là pour les contrôles. Je pense bien que les lois, tous les gens mingi likolo ya o etali motion de défiance contre ministre il y a économie. Et n'oublions pas, à part la motion de défiance, il y a une pétition contre lui. Oui. Donc, ce sont des choses oyo toye à na plateau to megana ko éclaircir bato ba ko comprendre quelles sont les motivations. Bato bazo comprendre bato bimisa ba plan. Yango wana bato bazo comprendre te ba motivation ni sali kende ko Eliezer a initié motion wana contre ministre de l'économie. Il est vrai que tous na kati ya union sacrée. Mon frère, l'union sacrée n'est pas une caverne. Oyo sengeli ba détourneur, oyo ba escroc, oyo ba criminel économique, ba ya ko se cacher non. Ezali refuge te. C'est pourquoi tant ozolo ba kenaza muto union sacrée, tu dois comprendre d'abord vision nini ya union sacrée. En tant que membre de l'union sacrée, comment je peux me comporter? Awa, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, Tokolo Balelo, que Azali, leader, il y a union sacrée. Union Sobazo Landasimanaye, baza censé qu'on s'aligne na vision naye. Premièrement, na slogan Oyebani partout. Oba rappelle la président de la République, par tous les Congolais, ça que Papa Lobaki, le peuple d'abord. Peuple d'abord, on est là qui signe. Parce que les gens comprennent le peuple d'abord quand sous forme il y a slogan, il y a pamba. Peuple d'abord et comme il est Tinzembo. Non. Même tu sais que dit le père, paix à son âme. Tant que Lobaka, peuple d'abord, c'est là qu'il a un slogan. C'est là qu'il a un côté. Il avait une vision par rapport à cette déclaration, il y a peuple d'abord. Alors, les lots, nous constatons qu'il y a plusieurs qui veulent, en fait, qui font semblant d'être de l'union sacrée, qui font semblant d'être derrière le chef de l'État, mais qui ne comprennent pas en réalité qu'est-ce que c'est la vision même du chef de l'État. Qu'est-ce que le chef de l'État veut. Ici, le président de la République, Lobaki, n'a mandat naé à Koko Misaba Congolais, millionnaire. Je ne sais pas comment les gens comprenaient cette histoire. Si le loto est battu, un banda bokena na parc Yama Valley. Qu'est-ce qu'on a na ligne expliqué? Tant que Lobaki a comme ça Congolais, millionnaire. Je ne sais pas si certaines personnes pensaient que Tshisekedi a Koyakawana na kati ya quartier na babalaba la zoka biela batu bambongo. Non, ce n'est pas ça. C'était tout simplement pour dire que il va nous faciliter la tâche. Chacun dans son domaine. Nous se retrouver. Yosa journaliste, osa le journalisme, na kati ya journalisme, tu te retrouves. Tu sens quand même que non là. Donc tu n'as même pas en fait ce goût là d'envier Mouto Azosala peut-être na primature. Tu es journaliste, mais Ozali n'a pas posé à convier Mouto Azosala peut-être na présidence. C'était dans ce sens-là. Alors, en ce qui concerne le ministre de l'économie, Awa Mobeko Yamboke Lobi Boye, un expatrié Mopaya, na kati na mboka na biso. Celui tozo kaka exemple hein.
Pakistanais, chinois, Libanais, Badingari, ba West Africain, Malien, Ghanais. Donc tous ces gens. Donc tu es expatrié par rapport na o Italie commerce, mobeko na biso mboke lobi nini. Un expatrié a koki ko sala petit commerce na mboka na biso te, ata commerce ya détail. Donc akoki koteka ngubate, akoki koteka tonga moko te, akoki koteka sapatu ya moko te, donc ata elamba ya moko koteka te, ateka na gros. En fait bakolo mboka ba autochtone nde bazali na possibilité o bango nde mobeko pesi bango pifo, donc pouvoir ya kosomba na gros et pas na bango bakoka pe koteka na détail. Ok, c'est ça. C'est ça. C'est là où maintenant qu'il faut comprendre faiblesse na faille na kati ministère de l'économie. Ok. Parce que nous, biso ba Congolais, on est tellement champion à diaboliser bato. Muto asali mabe to lobate ka sali mabe. Muto asali mabe to lobate. Ceux qui tolobi non, mutema mabe. Alinga koma non. Attends les lots qui ministre de l'économie à quoi. Toi tu penses que Eliezer Ndakozonga na ministère de l'économie? Non mais soit aliembongo. Non. Aliembongo. Bachaki ceux qui dossier ezala ceux qui ba 2 millions de dollars américains quelque chose comme ça. Bimisa ba plan. Mon frère. Ça c'est ce qu'on appelle en français les boucs émissaires. Donc les échappatoires. Tu vois ceux qui déjà mis koti na kati ya mutambo. Oui. En fait, en conclusion, je peux dire que ce sont juste des arguments de faibles. Ils ont échappatoire ya pamba. Oza na kati ya motambo. Parce que avant même initier, en fait, avant même qu'on initie la motion de défiance, il y a eu d'abord la question orale avec débat qui a été adressée à ce ministre de l'économie. C'était qui l'initiateur? L'initiateur, c'est toujours l'honorable Eliezer Ntambwe. A initié question orale avec débat. Mais c'est comme s'il y avait eu problème, il y a Rowell et Lanango et Kassange. Bon, j'avais aussi initié une bon, je ne sais pas. Donc, Eliezer a initié, il a attribué à Lanango et Kassange. Mais Bosuka Wapi. En ce que je sache, l'initiateur de cette question oral avec débat, c'est l'honorable Eliezer Ntambwe. Demutokoti Saga, question wana. Bon, comme en politique, et surtout que le politicien congolais, balingaka ba récupération mingi. Nde omona ki ba récupérer loko wana, ba komosa le lango makelele, ti tokoma ki na niveau même ya que ministre, aya kutute. Ko répondre par rapport ya question o ba initié ki wana te. Alors, et c'est limité wana te, ba mekaki koko melaye, koko tananaye, ko interpeller ameka ko réglementer makambo na kati ya secteur na ya économie. Lelo tozomona na Kinshasa, na Congo mobimba biloko eko mataka batalo, tozomona ba Congolais na ndenge na ye. Donc politique oya ko organiser structure des prix, égalité. Mais tout ça c'est dans les domaines, c'est dans les secteurs de l'économie. Il y a économie. Cependant, même Makamba Billet, Bazoloba, Namoni député Mora le que non soit actif, il y a ministre, il y a économie nationale, billet d'avion et Kiti. Mais jusque là, oui, que tous les vidéos, ils ont des réseaux sociaux, c'est à Tikala jamais où ça va billet. Il y a un des nazo répondre en déconanga, ponanga. Vomi ata ba prix Tikala ndenge zalaki liboso ke ndenge lelo bazoloba Kiti. Pourquoi je l'ai dit? Ocho loban a yo moko otikananga. Nalandela ki yo sali soki 3 semaines billet avion ezate c'est ça la rakuna te avion ezate oza na mbongo ya billet il faut zonga Kinshasa oya ko sala musala na yo mais OK kutu musika ba député provinciaux ya Kasai Central bazana no likolo avion en fait eza neti olongoli Saint-Paul Bilamba OK olati Saint-Pierre osali lokote. Tango billet zalaki prix ya kalawana ya ba 250. On pouvait voyager. Oui, on pouvait voyager à tout moment. On avait des vols bien que $220 oui. On voyager. C'est un peu ça quand billet zalaki 250 pour na Bakasai, on pouvait voyager à tout moment. Kasi lelo pour voyager, faut ça la réservation à 2 semaines, 3 semaines avant. Donc habité 3e semaine on a ba débarquer. OK, ba débarquer yo. Non de kota laka. On a besoin de débarquer aussi. Bon, vous comprenez un peu ces histoires là? Et ça, des ordres, moi, je côté dans le secteur. Tout ça, ministre de l'économie. Mais nous, les gens qui ne comprenons pas
tozo se limiter kaka na koloba non ba bien vu ekiti ekiti oui est-ce que akiti si ba prix ya ba habillé est-ce que meka ki kosa la suivi ya ndenge nini ba volwa nezo salima. Tu sais la gestion, il y a un économiste, c'est Henri Fayol si je ne m'abuse pas, il définit la gestion comme la mise en application. Il y a 5 impératifs. Il y a programmer, organiser, commander, coordonner et contrôler. Donc la bonne gestion commence par la programmation et se boucle par le contrôle. Yoza ministre, au vendre na kati ya bureau, au pesi mitindo, ba pri boye. Mais non, dès lors que au sali suivi, il y a mitindo au pesa ki wana te, au faillir na mission na yo, contrôle ce que zate, au faillir penza na mission na yo, au faillir na mission na yo. C'est ce qui manque au ministre. Lelo, pona kozongela likambo oyo ya ba petit commerce. Kende na zando, ngamoko na zalaki kuna lelo. Na meki kotala, kosala pe moi investigation na moni. Donne-nous d'abord cet élément. Nous allons voir comment M. François Tchizoubou était au four et au moulin aujourd'hui, au front, surtout au Loba, avec les commerçants, qui bazo propager l'évangile. Boya Ebele. Boya Ebele, la palais du peuple. Pourquoi est ministre? En image, on se retrouve tout juste après. Koya na ye awa na ye kolobate ke toza na bana 36 mibale baza ba bébé te. Na ye na liloba mususu. Liloba na ye lilelo eza promesse elaka mokonzi ya mboka sala. Alobaki ezwaki ye bokonzi akosala ba Congolais kokoma ba millionnaire. Toyokaki te. Mokonzi ya mboka alobaki akosala ba Congolais bakoma ba millionnaire. Kasi ti lelo tozotala tango namona bilongi ya batata na bamama ndenge tozoleka na boye namoni millionnaire ata moko te. Ezala millionnaire en francs, ezala millionnaire en dollars, aza te. Lelo na ye koyebisa yo pourquoi ba millionnaire baza te. Nga nazwi réponse après kotambola kosala ba enquête. Nazwi réponse oyo namemeli yo lelo. Réponse eza obe moko ministre na biso ya économie. Tata wana akolinga kosunga bakongole te, pamba te akamati mumbongo ya detail atikeli bapaya bandingari bachinois baindien bapakistanais bazoteka tina bougie ya moko opesi ye 100 francs apesi yo kashine moko oke kuna pa na ye osombi eloko soki etikali 200 francs azongisi te akamati bombo apesi yo. Alors que biso soki tokei epai na bango esalemaka te mopaya asala biloko wana. Me nyonso wana bazwi makasi epai ya nani? Papa moyangeli ya ministère ya économie. Sikoyo tomituni tokokoma ba millionnaire mokolo nini? Soki bapaya bazoteka en détail, biso pe tozoteka en détail. Ekomi pitopale na yei lelo na zando kobenga bana kolo lupangu boza ebele awa bo défendre lupangu ya papa na bino. Biso nyonso mercredi oyo, mercredi le 30, eza na bandeko oyo topona bakenda kosiege na parlement, bazwi likambo yango na maboko balobi ekosimba te. Ministre wana emata ekita esengeli asala nini? Alongwa yango wana le mercredi na ngonga ya 9h tozokutana biso nyonso liboso ya palais du peuple. Toloba na bango tokofinga mutu te, tokotumba eloko ya mutu te, tokobeta pe mutu te, me biso tosenga kaka ministre asala nini? Alongwa.
mibeko ya mboka elobi ke nango bele moto oyo azosala mosala te oyo azosala na vision ya chef de l'état te pasa nini alongo tobandana na ministre ya économie mibeko ya mboka elobi boye un expatrié mopaya akoki kosala commerce ya détail na mboka na biso te bino bokende boye osombi imagine boke epai na ye osombi bakarton ya exodant oyo po oteka ozwa bénéfice aya kopesa na explication pourquoi makambo wana ezosalema na mboka na biso po ye nde ministre ya économie ye nde aza du domaine ye nde akogere makambo wana sikoyo ezosenga présence soutien mpe ya bacommerçant baya kosoutenir eloko wana parce que ezoconcerne bango. Merci beaucoup Manix Kembolo, merci également à tous les amis qui nous suivent en ce moment. Boza Rolanda Biso ba commerçant surtout ya Zandu ba mama Zigida na pesi bino mbote. Ba mama ya Gambela Shaba na bosa ni binote boza ebele na wenze ya Libulu, hein? Boza Rolanda Biso lisusu na wenzo ya nini ya Matete. Ba mama wenza Matete bino nyonso tout tala mobilisation makasi tokutana biso nyonso tout na Palais du Peuple mokola mercredi na ebité soki kozala ndenge nini bako chama maya moto tonini ndeko François tomoni au four et moulin. C'était quoi le message? Idées ani. Bon. Idée là qui y a qu'on faire comprendre qu'on interpeller conscience y a pas commerçants congolais. Parce que donc il faut passer de bouche à l'oreille. Il faut passer de bouche à l'oreille. Parce que le lot to komuni na média, tout le monde na média ba envahir média et pas y a ba toi ministre de l'économie pour diaboliser les députés qui ne font que leur travail en tant que députés. Est-ce que ces gens-là ne sont pas des fois parce qu'ils se disent qu'il fallait quand même interpeller les ministres, s'il faut aller les voir, dans le cadre parlement, il y a un contrôle parlementaire, qu'orienter, que passer par motion de défiance, que Moussala n'a pas. Ndeko Larsen, Naouta qu'il y avait une question orale avec débat. Mais qui a été étouffée. Kangango ba étouffé ngo ba bloqué ti lelo ministre atikala koyate. Moi je pense bien que ce qui ayaka tango ba kotsa ki question wana ba ninga peut-être ba ko isayete ba recommandation ezali solo tango ba so benga ngo question orale avec débat. Donc ezali solo ayate. Alors en dehors ya makambo petit commerce oyo ministre azokoka ko réglementer te eza na likambo mususu oyo ye ko tombokisa lisusu bato oyo ye ko mema lisusu je peux dire kanda na mitu ya ba commerçant mitu ya ba congolais na mitu ya ba député. En fait les députés ne sont que nos représentants. Si les lots bango ba kotisi motion wana sous donc en fait entre guillemets eza biso peuple congolais de to kotisi motion de défiance de Larsen, toza na union sacrée. Ministre za union sacrée to boité. Bino na bino. Biso na biso. Mais je venais de te dire que l'union sacrée n'est pas une caverne où doivent se réfugier les criminels économiques, les détourneurs, les escrocs. Non. Ce n'est pas une caverne où doivent se cacher ces gens-là. Mais moi j'estime que l'union sacrée doit nécessairement être un rassemblement de gens qui maîtrisent quand même la notion de servir et non de se servir. C'est là où les gens à la notion du bon gouvernement. Nécessairement. Donc l'union sacrée doit être un groupe de gens qui savent quand même interpréter les slogans, le peuple d'abord. Et qui incarnent également les valeurs. Qui incarnent les valeurs et aussi la vision du chef de l'État. Parce que tout ce que ces gens-là, ce ministre-là font, Moutouz a mal vu. C'est le président de la République. C'est lui qui sera devant le peuple pour... Nécessairement. N'a pas député. Attends, ceux qui ont mis le ministre ne rend jamais compte au peuple. Moutouz qui doit rendre compte au peuple, il est député. Il est président de la République. Parce que Batoubakotou n'est pas question. Yo lobaga na biso boy, olobaga boy, osaline. En fait, qu'est-ce qu'il va dire? Dans peu de jours. Il va dire que non, mon nachaki ministre de l'économie, yenda koka ko sala musala te boy na boy. Awa na décembre ba lobagi to fete na bampiodi to fete na boy. To bandana na yonde ko Larsen. Okoka web se biso bosolo soko liaka bampiodi ba lobaka wana. Bampiodi ngo ba chaki combien? Et puis zalaki wapi ngana meka ko tambola na yeba bisika wapi bampiodi wana zalaki to mona yango te. On nous a même parlé du Cambois cantine populaire. Et puis ce qui fait très mal. Attends ndinga ko loba boye, ça me fait mal
ya komona ke ya koyoka que ministre de l'économie azwaka ba million mbongo neza mbongo na été ezali mbongo auta nango palete ezali mbongo ya peuple ba contribuable congolais ba pesa ye akende ko sala biso commande ya bambisi et ya bana Congo ba consommer. À ma grande surprise, j'apprends que ministre akendaki na Namibie ake ko somba mbisi bon asombi mbisi te asombi mai pour exploiter mbisi ata yo moko olingo bala mwasi obalela mwana no mwasi olobite mama na opesa déjà mbongo mama ndengo zala na zemi papa ozomona ke nazo pesa déjà mbongo ya mwana azana libumu yona na yebiso ke mwana na ozala mwasi union sacrée akoko botama mobali bozo comploter contre peuple bozo lia mbongo ya peuple eza union sacrée te. Il y a en fait certaines personnes au bazan na kati ya union sacrée juste pour na kolobaka to na kati ya union sacrée. Mais en réalité baza bato union sacrée te. Parce que moi je me pose des questions. Mouto vraiment azana kati ya union sacrée ou azon donc incarné vision un chef de l'État s'il peut se comporter de la sorte. Imaginez ministre qui na Namibie à quel somba mai pour balo babambis. Maintenant je me suis posé des questions. Ah on a Congo papa. Biso tozana maite tozana balaka balaka ezali tozali balaki ezali Tanganyika eza papa toke kutu musika te ata na kinkola mbongo wana ke ko bebisa kuna kosomba mai po baloba bambisi soki basombela ki yango ata bateau de pêche. Mais je voulais quand même l'IGF Gilles Alingue Tioko loba makambo te vie Gilles kasi ba député bango wana babenga ki ye aya ko expliquer mbongo oya zwaki mais aboy koya asaleli yango nini mwandambo ya mbisi o balobaki yaki etekamaki soki wapi biso toyebi te ponga moko nasombaka yango te na meka koluka pe nayeba soki ezali wapi na komona yango te mbongo etekamaka bambiso etekamaka mbongo wana ezali wapi ndeko nanga ata soki toza mitema mabe est-ce que yango nde komemaka lelo to bando diaboliser honorable Eliezer asa mutu mabe tala ndenga sali to bando kofinga ye na batele kotinda batu ndenge toyoki bamisusu bazwi ba 300 bafinga kaye bataka kaye soi-disant les communicateurs de l'union sacrée $300 communicateur à l'union sacrée contre moko ya ba membre ya union sacrée moi me cotiser Martin Fayulu c'est quoi ndebisika tozoloba que ndebisika tozoloba que esengeli kosala kotamiser nanu union sacrée yango toyeba qui sont les vrais membres de l'union sacrée. Non, mais parce que ici là nous constatons c'est comme Jésus-Christ était en train de dire qu'il y a l'ivraie et le blé où ils allaient évoluer ensemble to mekana nous kotala kolongola nan le titre ya mabeka de l'union sacrée parce que ça ne se comprend pas. Un parlementaire qui fait son travail en tant que parlementaire lelo bozo audace ya kofinga kaye ko diaboliser na ba média soi-disant non mais balobi ke mbanda de ko Eliezer akoma na parlement tikala ko initier loi ya malonga te ayeli biso eloko awa ya ono loi ya surbassage femme mais banda ya yebisanga loi oyo ndeko Eliezer asi asala ou bien eloko nini ndeko Eliezer asi asala na Assemblée nationale au na intérêt ya peuple balobi ye kuna azana coopéra. Okay. Bazo comparer na ba député mission na ko cité kombo awate. Beaucoup mon était que na kati ya union sacrée, ça ne va pas. Ndeko Larsen, oyebi que ndena koloba boye naza kutuna fier ya kobenga ma collaborateur ya honorable Eliezer. Comment ebisa bisona? Lelo na législature oyo, je ne sais pas si on peut compter 10 voire même 5 députés influents na kati hémicycle wana ceux qui bakotanga kombo ya Eliezer te. Je vous ai dit ici que un député a une mission mibale. Premièrement, il y a ko légiférer ba loi. Deuxièmement, il y a ko la contrôle. Na cadre ya contrôle, il y a auto initié motion contre le ministre par rapport à mauvaise gestion na ye na secteur na ya économie. Makambo ezali ebele. Ndenge tozo ki masima tango nde tokoyi koloba nyonso te. Mais sinon, en tant que parlementaire, en tant que député, Omoni a initié. Il a commencé par la question orale avec débat. Oba etufaki. Lelo makambo ezali ko s'empirer.
Tala lelo ciment, ils allaient 8 dollars, to comme un sac 12 dollars. Peuple d'abord. Et tout ça, on va toujours acclamer parce que nous sommes de l'union sacrée, mon frère. On va continuer à jeter des fleurs parce que nous sommes de l'union sacrée. Non, non. À l'union sacrée, on n'est pas là pour se sécuriser. On n'est pas là pour voiler le mal. Non, non. C'est alors que Eliezer, en tant que député, a rempli une mission. Deuxièmement, il y a une loi qui a été initiée et adoptée même, votée en unanimité par tous les députés. Toutes tendances confondues. Et je me souviens ce jour-là, ouais. L'honorable Daniel Mbao dit, c'est la première loi. Parce que moi-même j'étais sur place. Ouais, sur place. Importance, il y a loi Oyo Ndeko Eliezer à Kotisaki. Il s'agit bien de la loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre de sage-femme. Bien sûr, bah Oyo Bazalaki branchete. Bah, c'est possible à question est belé. Ya koyeba opportunité nin, importance nin, ya loi wana ndekonanga. Selon les enquêtes menées dans le secteur de la santé, il y a au moins 3 femmes qui meurent par heure chaque jour et 10 bébés orphelins par heure. Au bazali kokufa. Donc ndenge tozana oba 15 heures boé yeba ke 3 femmes na ba bébé 10 ba kufi dans nzela ya kobota. Et si vous prenez les 3 femmes par heure, enfin 24 heures, donc par jour, nous perdons au moins 72 femmes au bazali kokufa. Et si vous prenez 10 bébés par heure, enfin 24 heures, nous avons au moins 240 bébés. Donc la totalité de ces gens-là que nous perdons par jour, c'est en fait 312 personnes, mon frère, plus que Covid-19. C'est plus que même Bitumba Oya Est. Mais tout le monde qui a Covid de Koti. Ngana na monate mokolo Covid de Boma na Congo, plus de 300 personnes par jour. Pas même Tindenge komi boye. Na monate mokolo Covid de Boma, plus de 300 personnes à na Congo. Mais pour la Covid, biso tout tambola na biloko na zolo, to banda ko pesa na bambote na maboko boye. Mais au moment où na secteur wana batuba ko kufa 312 par jour et personne n'en parle. C'est alors que Ndeko Eliezer a une initiative il y a qu'au porter qu'au amener loi dans le secteur pour réglementer fonctionnement, qu'organiser secteur wana sage-femme. Ba misos ba lobby tozana na loi, tozana na ordre ya médecin, ordre des infirmiers. Oui. Mais je vais vous dire que tout médecin ou tout infirmier n'est pas forcément sage-femme. Ouais. Un infirmier s'occupe des malades. Tandis que sage-femme a s'occuper de la grossesse. Or, en réalité, la grossesse n'est pas une maladie. Elle s'occupe vraiment de maternité. Effectivement. Et la grossesse n'a jamais été une maladie. C'est ça un peu la différence. Et pour finir, mon frère, après exposer à honorable Mokolowana et à Eliezer, Ndeko Liboso Zwa Maloba, honorable Daniel Mbao. Daniel Mbao dit ceci. Nazo féliciter mingi mon collègue Eliezer Ntambwe. Parce que depuis la législature Ebanda, on n'a jamais voté une loi à caractère social. Pour l'intérêt de la population. Et j'estime que cette loi, elle est la première pour notre législature. Si je fais mes analyses, ouais. La loi est votée à l'Assemblée nationale depuis le début de la législature, elle a toujours... Selon honorable Mbao, ils ont dit un fonctionnement. C'est-à-dire que la loi, elle a seulement pour l'intérêt à l'autorité morale. Fonctionnement de l'institution. Élection. Pour que bah on va vivre fonctionnement à CENI, fonctionnement à CENI, fonctionnement à mais pour l'intérêt à la population honorable. Il n'y a qu'un seul député. Hier il a proposé pour ordre et sage-femme. Les lois ont proposé pour l'intérêt à commerçants à travers la République. Nécessairement. Pour que base à la paix prise en charge. Quand le député national a créé loi oyo chayer oyo somba papier oyo somi papier oyo à se retrouver. 800 francs dans le magasin,
tant qu'on bima libanda atiki yango ata 1500 à se retrouver mais bino naba c'est-à-dire akia sombi papier 1500 abimi libanda kuti Indo-Pakistanais on a teki yango ateka opé les sous 1300 na senaye. C'est un peu compliqué. Merci à vous, mais j'ai une dernière question à poser. Okay. Manix, vous allez m'excuser, mais au cas où la loi va annuler Yango, quelle sera votre réaction? Pour tension et habienté, on la caméra, oui, ça va dans le pour ça, tout peut arriver dans minute. Il y a des messes noires de part et d'autre. Quelle sera votre réaction na population, na ba mouvement citoyen qui va accompagner bien la vision? Merci beaucoup, Ndeko Larsen, pour cette question. Bon, mais moi, par rapport à cela, j'estime que jusque-là, nous demeurons optimistes. Et ça pour intérêt à l'individualité. Je ne peux qu'interpeller conscience. Il y a des députés, on a épousa idée wana likanisi wana te. Bango nyonso bazala liboke, lo wana émotion wana eleka. Parce que ça pour intérêt à mutute. Et ça pour intérêt il y a Eliezer T. Eliezer a ça la commerce T. Eliezer a ça la commerce T. Jusque-là, j'exclus un peu l'hypothèse au cas où ça ne passerait pas. Jusque-là, j'estime que Ekoleka, ezali koya pona ko apporter ezali motion moko ezali koya pona ko apporter solution na ba désirata ya peuple. Na yebisaki ke na tamolaki. En fait, c'est presque toute la population bazali kozela kozwa clarté par rapport à makambo bazali kosalema na secteur de l'économie. Donc jusque-là, je demeure optimiste et je lance même un appel vibrant à tous les commerçants. Oyo ba monike loi oyo ezali pona bango, pona intérêt na bango, pona bolamu na bango, baya mercredi na palais du peuple, baya ko soutenir ba élu na biso. Toya ko tia bango poids po ba ko kosala musala wana na ndenge longo bami. Bien que toyoki na ngambu mususu ya ministre, bazali ko benga batu, tolandi ba vidéo mususu, tozana posa ba 500 mama, boya bazo somela ba mama batu masanga. Mama e lelo soki omeli masanga bongo lobi masanga nde avenir ya bana na yo, masanga nde avenir o ya bana ozali kobota, totika makambo wana tondima te lobi to banda olelalela lisusu o Félix azane na likambo te. Félix akosala makambo nyonso te, mutu na mutu, chaque ministre dans son secteur esengeli asunga Félix a réglementé ma structure de prix. Félix était muto ko orienté ko réglementé ko bisa ba ko landela makambo ya ba indo-pakistanais, ba libanais, ba étrangers wana ba teka na détail te. Ezali secteur ya économie. Donc Félix ako kozala moko ofure au moulin te. Yango na sengi na bino tozala biso nyonso na tongo ya mercredi na palais du peuple pour na ko soutenir ba élu na biso na likanisho ya malam bazui ya ko bengisa pe nani ministre ya économie ko tune mituna soki ya noli malamu te soki a satisfaire na mituna ba ko tuna yete ba ko ka kolongola ye tozo ministre ya sika oyo akoki kozwa kolata pena likanisi ya mokonzi ya mboka ya kosalela bana mboka na pesi bino botondi. Merci beaucoup mwana mboka François Chizoubou na ndenge ni wiko ya quand même na mituna na biso pe oyena invitation encore répondre quand même na invitation na biso bande konanga awo ezali kambo ya mboka ba defia ka peuple te oza mokonzi pona peuple kanisa malamu oza journaliste ba repeso $300 au tien na poche mais kanisa ke tango zo sombela bana na yo mbongo wana ke osombela bana no miliki eloko ni nozolo na kati na bana pona ko comploter contre république to voter lisusu. Merci.